depuis que mboka na biso na mboka mo ya mafia mboka moko oyo mbongo elango ezwa monopole na mebile ce qui peut ba corrompre qui pas ba artiste wana mususu parce que mitso na moni to otanga sous combo na été artiste onda kuneza na sima RTNC wana to otanga sous combo na été parce que to otanga combo na moni ke to komi ko fulai to komi ko pesa eli lumière ko azali bongo lukana to otanga combo na été je pense que ba warrior ne besoin d'anga besoin comprendre mutu nino na zali mo s'adresser artiste local wana artiste azabongo capita wazabongo capita ya mboka wakengela bongo République démocratique du Congo wakoma la capita ya musique ya Congo artiste ya ghetto artiste sans inspiration artiste sans ambition artiste ya mpoka wana na ebike bobino nyos bozo comprendre artiste ni to na zali boko lobela parce que autant kombo na été parce qu'il y a ningo azo toujours ko dembela fali lelo na otala ba propos au message d'or kwanza za ibongo ya koloba na télévision ezola kisake eza na campagne ya déstabilisation artiste Fally Ipupa baza victime ya déstabilisation baza donc koluka bongo déstabiliser artiste Fally Ipupa mais boyeba ke artiste Fally Ipupa asinaki contrat na Vivendi artiste Fally Ipupa asina contrat na Vivendi. Et puis c'est pas la première fois artiste Fally Ipupa signer contrat na Vivendi, c'est la deuxième fois. Première fois artiste Fally Ipupa signer contrat na Vivendi et ça qui bon na Cannes, et betamé na Cameroun. Ne place artiste Fally Ipupa signer contrat na Vivendi. Deuxième fois artiste Fally Ipupa a signé contrat na Vivendi et ça qui t'a signé na jeu de la francophonie. Et puis on a place ngana ezo étonné nga Cannes d'abord Cannes est une organisation monnaie et l'équipe même francophonie on est bétamé na mboka na biso Cannes et l'équipe francophonie. Comment se fait-il artiste Fally Ipupa a signé contrat na Vivendi na Cannes alors sikoyo na francophonie pour signer contrat artiste Fally Ipupa signé na contrat na Vivendi aya oloba ke biso to pe artiste kosa to pe biso ba fan na ito kosa ke Fally Ipupa signé contrat na Vivendi. Et ça anormal bandeko nanga surtout mais ko analyser on mona ngo anormal so ke zalaki ke Fally Ipupa a signé contrat na Vivendi na chef de la francophonie ke na Cannes a signé contrat na Vivendi là to ko mona ke za na moi to ko pesa bongo mbe moi raison parce que Cannes nan eleki francophonie te le kana mboka na biso wana eleki francophonie même na francophonie to moni ke ba mboka mususu loka ba France ba Belgique ba Canada ba mboka minene wana ba clé to batinda ki bongo na ninyo na jeu de la francophonie et ça même ba clé na ba on fardi ça dit batini ba clé mo boyka ya ndengwana obaza na classe ya C obaza même pas na nini parce que ba clé na bongo solo bazo se préparer bazo ba préparation en Jeux olympiques ba batini biso ba clé mo ya ndengwana même ata pour na ndimisa bino ki mamna solo beza solo même artiste oyo nani Barbara Pravi wana betaki na ouverture à francophonie nana yebaki nani pena est na France pana ba artiste oyo aza plus meilleur que les artistes wana Pravi wana ngana yebaki nga en tout cas personnellement na yebaki na yebeka tant apprécié na nini na ouverture alors parlant de ngolo bani parler zone dimisa bisoki mais c'est Isidore Kwanza azali bongo sous pression parce que ngana obengo makwanza te mais c'est Isidore Kwanza le bongo sous pression tellement que azali loko mon côté te pour la vérité ba mafia asali bongo na tout au long ya francophonie et comme ko bima na poisa et comme ko luko ko bima na poisa alors azali bongo lukasko ko lati sa ber moko bon artiste Fally Ipupa. Donc pour nous la kisa batu ke non Fally Ipupa aza musicien ya lokuta. Bonjour, bonsoir, ça dépend à R, on va tout, on va fidèle abonné à Rose Bombo officiel. Voilà, bonjour, on va warrior partout dans le monde entier. Ici, quand ils ont mis bino, on a tombé le bino, santé de fer. Et puis, journée, malam, journée kitoko. Voilà, votre humble serviteur, Boaz Poutine, le riz noir. Bandobonangai, Lukuta, Eleki Makasi. Lukuta, Eleki Makasi. Parce que dans Rolanda Bon,
makambo Isidore Kwanza azali bon koloba pona Fally Ipupa ezali bon kolakisa ete artiste Fally Ipupa actuellement tozoloba azali bon victime ya campagne, azali bon victime ya campagne ya déstabilisation, bazali bon koluka déstabiliser notre cher papou Fally Ipupa Aigle, artiste auto mesana bongo kokumisa Olanda bon maloba ya Mese Isidore Kwanza parce que ngana obengo makwanza te nde bande komsu bazali bon kobengo Isidore Makwanza ngana obengo makwanza te par rapport à l'éducation ya famille, par rapport à l'éducation ya ona zwa na famille na ngai kokomisa kombo ya mutu makwanza ezali vraiment bien te voilà ngana obengo Isidore Kwanza mais Mese Isidore Kwanza ata yo moko vraiment avec tout le respect aux autres papas, quand même, faut montrer exemple. Ata yo moko yo kozali bon kokino koloba. Ozoli ka bona bosolo na politique. Kokino kosa makambo Fally Ipupa. Que non Fally Ipupa a signé contrat na vivendité ata yo moko penza. Est-ce makambo boy? Est-ce que biso to ya to betelo maboko? Est-ce biso vraiment to kosepela makambo yo zali bon kosala? Je pense que non. Et puis, ndeko oyo azebo koleka na bosolo na politique, ndeko azolata ba veste ya bien te wana. Azoleka bona bosolo na politique. Pona ya kokosa makambo. Pona ya koevante makambo. O azebo ko bona francophonie. O bazebo ko yebisa ye aya koloba na bosolo na politique nyonso wana pona ko déstabiliser artiste Fally Ipupa, nyonso wana pona ko lakisa batu ke Fally Ipupa za mission ya lokuta, ke Fally Ipupa a mission ya lokuta, ke Fally Ipupa asinaki na vivendité. Or Mese Isidore Kwanza biso nyonso toyebi yango soki francophonie ezwaki bon en plaire au francophonie ezwaki wana ezaki parce que l'artiste Fally Ipupa a présenté qui bon na ouverture parce que l'artiste Fally Ipupa azaki bon présenté, azaki bon représenter plutôt na francophonie. Ya on tout le monde peut francophonie, ils ont qui en plaire au wane salaki. Mais c'est Isidore Kwanza. Aux albums on les canaux télévision pour on kosa batu que non Fally Ipupa signer bon contrat na vivendité et puis tant ozo loba ezo la kisapena ke ozo fun ozo kosa na badir na nengo loba na ba propos nozo tenir et la kisapena oza leste ozo lenga ozo loba avec pression nyonso ozo lenga ozo trembler ozo loba makambo oyo moko ozo ko maîtriser te. Moi je signale que Mese Isidore Kwanza a qui bongo responsabilité ya francophonie à partir du mois de janvier. Or, artiste Fally Ipupa a déjà signé déjà contrat na Vivendi avant que Mese Isidore Kwanza a comme bon représentant ya francophonie na kati ya local en fait représentant local la francophonie na République démocratique du Congo. Donc ça veut dire que makambo yazo loba azo ko maîtriser ya bien te. Lelo na comprendre ce que na mboka na biso pas travailler na bango bien te. Na comprendre que na mboka na biso batamayele bazaka na bango lisusu te. Parce que soki oyo kozwa poste moko boye songolo mpakala. Na place moko muto azalaki oyo ko précéder muto azalaki wana. Première des choses, il faut ça l'évaluation. Première des choses, au sala constant, au zuba dossier nyonso ezana na oyo okuta, on nous vérifier moko olandela atiki donc musala na bande ko sala bande ki wapi pe asuki wapi pe yo o banda wapi pe o sukisa wapi. Donc nyonso wana Mese Isidore Kwanza asala ki na yango te. Asala ko lobana makambo oyo mozo maîtriser te. Donc ndeto yebi biso nyonso na eloko nyonso na fin eloko nyonso topé na fin eloko nyonso esalamaka organisation topé feti to eloko nyonso kaka en fait to banda organisaka na suka nango toujours bas luka bayeba basala bilan en fait
basala bilan batala fa ezalaki wapi, est-ce que récit total ezalaki ba meka un peu corriger. Alors je suis sûr et certain que na minute oyo monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Béton pas bon président de la République démocratique du Congo azali bon kozela peut-être babenga nini azali bon kozela peut-être compte randi ndenge ni francophonie et déroulaki. Alors mais c'est d'or kwanza parce que yebi ka salaki tellement magui et belé na francophonie tellement yebi ke basinesaki ba artiste ba msusu ba artiste msusu ba contrat o bazaki bongo mérité te o mérité même pas signer contrat mais tellement mafieuse et mais ça on sa mabongo na mboka na biso tebi ke mboka na biso na mboka moya mafia mboka moko oyo mbongo elaka nango ezwa monopole na mebele ce qui peut ba corrompre qui pas ba artiste wana msusu parce que mito na moni to otanga sous combo na été artiste onda kuneza na sima RTNC wana to otanga sous combo na été parce que to otanga combo na moni ke to komi ko fulai to komi ko pesa eli lumière o azali bongo luka na to otanga combo na été je pense que ba warrior ne besoin ndanga besoin comprendre mutu nino na zali mo s'adresser artiste local wana artiste wa bongo capita waza bongo capita ya mboka wakengela bongo République démocratique du Congo wakoma la capita ya musique ya Congo artiste ya ghetto artiste sans inspiration artiste sans ambition artiste ya mpoka wana na ebike bobino nyos bozo comprendre artiste ni to na zali boko lobela parce que autant kombo na été parce qu'il y a bon a toujours ko dembela fali lelo na otala ba propos au message d'or kwanza za ibongo ya koloba na télévision ezola kisake eza na campagne ya déstabilisation artiste Fally Ipupa baza victime ya déstabilisation baza donc koluka bongo déstabiliser artiste Fally Ipupa mais boyeba ke artiste Fally Ipupa asinaki contrat na Vivendi artiste Fally Ipupa asinaki contrat na Vivendi. Et puis c'est pas la première fois artiste Fally Ipupa signer contrat na Vivendi, c'est la deuxième fois. Première fois artiste Fally Ipupa signer contrat na Vivendi et ça qui bon na Cannes, et betamé na Cameroun. Ne place artiste Fally Ipupa signer contrat na Vivendi. Deuxième fois artiste Fally Ipupa a signé contrat na Vivendi et ça qui t'a signé na jeu de la francophonie. Et puis on a place ngana ezo étonné nga Cannes d'abord Cannes est une organisation monnaie et l'équipe même francophonie on est bétamé na mboka na biso Cannes et l'équipe francophonie. Comment se fait-il artiste Fally Ipupa a signé contrat na Vivendi na Cannes? Alors sikoyo na francophonie pour signer contrat artiste Fally Ipupa signé na contrat na Vivendi aya oloba ke biso to pe artiste kosa to pe biso ba fan na ito kosa ke Fally Ipupa signé contrat na Vivendi. Et ça anormal bande konanga surtout mais ko analyser on mona ngo anormal so ke zalaki ke Fally Ipupa a signé contrat na Vivendi na chef de la francophonie ke na Cannes a signé contrat na Vivendi là to ko mona ke za na moi to ko pesa bongo mbe moi raison parce que Cannes nan eleki francophonie on te le kana mboka na biso wana eleki francophonie même na francophonie to moni ke ba mboka msulu wa ba France ba Belgique ba Canada ba mboka minene wana ba clé to batinda ki bongo na ninyo na jeu de la francophonie et ça même ba clé na ba on fardi ça dit batini ba clé mo boyka ya ndengwana bazana na classe ya C o baza même pas na nini parce que ba clé na bongo solo bazo se préparer bazo ba préparation en Jeux olympiques ba batini biso ba clé mo ya ndengwana même ata pour na ndimisa bino ki mamna solo beza solo même artiste oyo nani Barbara Pravi wana betaki na ouverture à francophonie nani yebaki nani pena est na France bana ba artiste oyo aza plus meilleur que les artistes wana Pravi wana ngana yebaki nga en tout cas personnellement na yebaki na yebeka tant apprécié na nini na ouverture. Alors parlant d'un ngolo bani, parler son dimisa bisoki, mais c'est Isidore Kwanza azali bongo sous pression. Parce que ngana obengo makwanza ke. Mais c'est Isidore Kwanza le bongo sous pression. Tellement que azali loko mon côté, te pour la vérité, ba mafia asali bongo na tout au long en francophonie et comme ko bima na poasa. Et comme ko luko ko bima na poasa. Alors azali bongo lukasko ko lati sa ber moko bon artiste Fally Ipupa. Donc pour nous la qui s'abattu que non Fally Ipupa aza musicien ya lokuta. Si
baya ko changer sur ba discours baya ko loba le sous que non fallait pour pas même disque d'or certifié à zone snap pour na ba loba le sous que ça le kuta parce que ba loba yango déjà asa ko loba makambo oyo azali ko maîtriser te tant que tu ozalo la ba benga nini mais c'est Isidore Kwanza au remplacer bongo Didier Chiyoyo azali bongo avant yo ozwa relève ko précéder mais c'est Didier Chiyoyo yo comme bongo numéro 1 en francophonie alors faut ko luka ko ba benga ni faut ko maîtriser ko sala moi ba benga ni étude. Mais quand vous revoyez le dossier, au moins muto azaki wan liboso, azaki abandaki ba prochaine bandaki wapi pe suka ki wapi yo banda wapi o suksa wapi. Voilà. Donc mboka na biso zotambola ba tumoko boy bazana bango bazaka compétent te ya sala la place wana. Campagne osala ki tellement promettait ki musicien na yo wana o lingaki abeta parce que azaki na place ko beta ti. Ba bosali tous les moyens, boluki bo bétisier na fin. Et puis tout le monde ndenge nini abebisaki bongo francophonie. Et ça lui passe. Le loyo artiste, les seuls artistes congolais. On a 17 ans de carrière. 17 ans de carrière ou bien on a 17 ans de succès. Il y a carrière solo. Depuis banda musique qui n'est fallait pas. Les seuls artistes musiciens congolais. Ou à Zabongo disque d'or certifié, tout disque platine certifié na SNEP, na sol française, et Zabongo mais c'est fallu pour pas. Les seuls artistes congolais, ou à Zabongo Toubani, à Zabongo les plus streamés, ou à Bazo streamé par Nzembo naïe, na ba toutes les plateformes, y a Nino, toutes les plateformes à téléchargement. Et ça bon mais c'est fallu pour pas. Les seuls artistes congolais, pas ça bon côté ka moka na biso valablement, ils ont représenté drapeau ya Congo valablement. Et ça bon mais c'est fallu pour pas. Invité. Lelo yo tomi lobana, tomi tout na sko ba question na ba ndeko na nga ba warrior. Et puis ba ndeko nyonso to bonne musique. Ce qui lelo fallu pour pas, azalaki bongo te na Congo. To pas azalaki bongo congolais te. Lelo musique na biso lisolo ni tonga to beta. Lelo tonga ko to loba wapi. Lelo mboka na biso nana nga représentant. Lelo musique na biso banga ba classer yango na epsika nini. Voire même Don Jazzy. Azabongo patron de la musique nigériane. Azabongo patron de la musique nigériane. Azabongo confirmé en haut. C'est vrai que musique nigériane, ça fait au moins 15 ans. Bah ça n'a succès, bah ça au marché sur le monde, bah ça au marché sur l'Afrique mobimba. Mais, à ce qu'on va avouer en haut, que ils sont les seuls artistes congolais, les seuls artistes francophones. Ou à ça bon congolais na comme mais c'est Fally Ipupa, du Cap la merveille. À ça bon ça la makamou bien. Azali ko rivaliser contre Bango. Oyo, azali ko faire, azo rivaliser contre Bango parce que le kosa batute. Musique nigérienne et la musique oyo cartonné le na monde entier. Ça fait 15 ans. Bango ne baza au marché bongo na Afrique. Donc, les seuls musiciens ozo longola biso soni na francophone. Dans tous les pays francophones et puis partout dans l'Afrique, surtout le monde va Nigeria, mais c'est fallu pour pas. Les seuls musiciens, Ozobeta Bongo Arena, le 15 novembre, Paris Défense Arena. Aza les seuls artistes francophones, Ozobeta après pour una boy. On a bêté qui bongo, les seuls africains, on a bêté qui les premiers africains, on a bêté qui bongo na salouana. Et puis deuxième africains, on a bêté bongo, et ça bongo mais c'est fallu pourquoi. Donc Don Jazzy, à ça l'interview, à l'EBC biso bongo, allez. Après Bino Sikoyo, le rôle mais c'est le rôle Isidore Kwanza.
Bon, se comparer ministère le roi Fally Ipupa, na ba ministère au bino bozali bongo le groupe c'est loge. Ba ministère baza bongo na idéologie te, baza bongo na baza bongo na créativité te en fait. Bah et même pas comment va s'intégrer dans le monde international. Voilà. Donc bref, mais c'est Isidore Kwanza. Soki olia ki mbongo ya batu. Soki ba campagne on nyonso sala ngo pona déstabiliser Fally Ipupa. Biso to yokani boye. Mutu nyonso tu yo sala campagne ya mabe. Pona oluko déstabiliser Fally Ipupa. Lokola Fally Ipupa aza bongo na ba warrior na ye. A contraire pas ba warrior na ye o biso tozali awa. Toko permettre yango te. Toko landela makambo tina suka. Toko landela makambo tina suka to ya ko découvrir banani baza sima ya makambo oyo. Et puis ne baloba kaka elo loko vérité ezaka teti. Vérité eza teti. Et kobima kaka to ya ko découvrir ba campagne nyonso bozali boko sala nani aza sima na bino. Lokola bombo okotsa bongo politique na musique. Et kosuka te makambo. Merci beaucoup la famille, merci na banoko nyonso tout bazaki libako olanda ngai. Vous avez si la chaîne, en tout cas, likez vidéo, partagez, s'abonner à la chaîne et que ça la bon bien. En tout cas, remerciement à Léance La Rose depuis London City, Jonathan de Gizman, Cindy Lutumba, Fuji Mavinga, l'exemple Angeli Fiston Beckham, Don Funda l'ingénieur, Rife Mouraï, la carte bleue. Bye bye la famille.